Shalom, 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 na batu nyoso basabona na chaîne ya Maman Lorraine Mbala TV. Tika kimia na nzambe pe bolingo na ye ezala partage na biso nyoso. Yamboto bandaka ndenge ezalaka. Ifo tozongisa matondi epa ya Yawe o apesi ngai na bino pema ya ofele o topesela ngwata mosolo te topesela ngwata mbongo te. Tandis que eza na bate bele bazo pema na ba air ba ofutela ngombongo. Seigneur, tolobi merci. Nga na babone na nga po na pema oyo pesi biso. Tika bolamu na yo pe bolingo na yo ezala partage na biso. Mutu nyonso s'abonner na chaîne Onzambe. Pese ya mikolo ebele pe batela ye bomba ye loboko no ya nguya ezali ko na biso na kombo na Yesu Masia. Amen. Tellement mikolo ebele malola zali, lola zali. Yo na bara to s'abonner, to aimer, to partager. Et balobi YouTube les églises te. Oui. YouTube les églises mais ça la basala nzambe pe bazana kati ya YouTube et lelo biso tozo le kaizaka ngola nzambe to ebani te to sala kombote mais to ebani kapa nzambe o asala biso pe ozo continuer ko sala biso bolam to ebana rapa na ye pe na bandeko basabona na chaîne ya Maman Lorraine Mbala TV tika nzamba lola asalo bolam Maman Lorraine Mbala zongi azalaka moi pose muke ezalaki vi makambo ebele tozali pe tozala kaka poto loba oyo kolo azo pesa biso lelo Maman Lorraine na eli biso nini na eli biso makambo asika eza nango makambo asika te parce que toyebi yango mais toyebaka nyonso te eza makambo asika pona lelo peut-être misusu obosana mais nzamba lingi alamusa susu mémoire na alamusa susu makanisi surtout yum tozotalanga nzamba za na posa na yo azana besoin na yo Maman Lorraine Mbala lelo to partager na parler sur le pardon eza puissance moro e liberaka na loba ndeko mwasi mobali ozolandanga banda kokanisa bando bota makino lelo toza lelo mabe boni o to sala nzambe to sala nzambe mabe tangu nyonso to sala nzambe mabe alimbisaka biso sko tangu to olobake ngala yo to koloba na ti na liwa ngala to koloba na liwa balobana te na liwa balobana te nzambe azala tante a rovandisa yo na yaba na kolobisa bino yo zaki ndeni non kaka kanda wana oyo kangi mutu na motema so kufi nango en tout cas place no ezala te to sali nzambe mabe tellement mingi to sali nzambe mabe tango zo kanisa osala deja muninga ma ozo kanisila mutu dikambo mutu asali te osumuki deja nalingi na lobaka na yo ndeko nanga ya mwasi to ya mobali ezala batu basali yo mabe ezala mutu asali yo mabe panda tango molai osala ke bolamu mais azongiseli yo mabe asali eloko moko boyo lobi te ngana to koloba na tina liwa balobana te na senga o kaka zwa place na motema na yo ya kolimbisa ye tango yo zo vandisa na kata motema ya on za ba distraction na place yo vandisa no Yesu Masia na kata motema no ozala ba kambo ebele fonza mbasela yo ozala makambo ebele fonza mbasela yo mais tant que nous soyons aux autres na motema ya comme il porte moko boye et ça quoi empêcher gloire à nzambe za likolo na yo tandis que la parole de Dieu nous dit tant que to sala mabe ezo sala séparation entre biso na nzambe sikoyo mabe yo kokalisa te kende to balobaka lisuma mukene munene ezate ma nyonso za lisumu ezala mutayibi bik ezala ezali sumu sikoyo tangu yo pende konanga oyebi tangu yo omesanaka kosalaka baninga mabe posenga bolimbisi ce n'est pas bon omesana ozokisa mitema bato mpona simo osenga bolimbisi non yaya non tango ozozokisaka baninga wana confiance wana banda opesa yo opesa yango lisusu te opesa lisusu te peut-être la misusu alimbisi yo mais okobendo su na nzoto te omona kalo kwa soka bendi ozonga lisusu makambo osalaki ye wana nazoloba
réseaux sociaux eza vie ya bato eza mutu mususu omoni na réseaux sociaux omoni mususu oqualifié na makambo nyonso koko qualifié mais en réalité la vraie vie aza bongo te asa bongo te réseaux sociaux eza vie ya bato te eza na mutu mususu yo oza na do ya koyina bato mutu asali eloko te afinga yo te okutana te bomonana te mbala moko oyina ye yaya mutu nzamba asali yo oyina ye oyebi kutu ata nde basalaka ata basile oyo te oyebi nde bakreaka ata linzaka te nzamba azwaki temps na ye ya kokreye mutu oyo oyina ye wana yo ozoloba te akreaki ye bien te mpe biso bandeko tozalaka na do ya kokritike bato na do ya kofinga bato eza na eloko mingi oyo ezongelaka bato wana na problème ya $100 wana na problème ya telefone wana na problème ya perike wana na problème ya sac wana na problème ya elamba yaya ntango aza na problème nini yo osali mpo olongole na baproblème aza nango nini yo osali mpo olongole baproblème oyo aza nango nyonso tozwa oyo nyonso tomona oyo totika ngo tokende ngo esika moko te ozokritike moninga mpo alataka bien te yo soki olataka bien osala nini mpo moninga nakoma olata bien lokwa yo lelo tomona Jésus Christ revient bientôt banda toloba banda baloba Jésus Christ revient bientôt ayaka kaka te omona basine te même basine bolingo na mitema bato eza lisusu te bolingo eza lisusu na mitema bato te et surtout bato bakendaka église de lundi au dimanche waouh frère sœur baza na mitema moko impossible surtout mabo ekoti na bakati église oh frère Patrice ayembe alobi okoluka mokili okutango na kati église oluki église okutango na kati ya mokili yango tozomona lelo mutu azokima ye mosusu baproblème na famille baproblème na baparcelle na baveni na baquartier abina akende te église nazwa kimia waouh aye kobakisa susu pasi likolo ya pasi omona mutu mosusu akependa zandu akepenza asali mpe ya bashopping samedi dimanche bakosentir ngai bakosentir nga wow yaya bakosentir yo tofo nzamba sentir yo otuna mpe maser mon frère bateyaki ni lelo en tout cas pasteur azalaki na top bateyaki nini pasteur azalaki na top bati mpe lisolo rosila ata mateya moko okanga te totika kobenga bato bakendaka église te wana baza non bato bakendaka église te baza même peut-être nako nazo encourager bango te parce que nga mpe nakenda église nazo encourager bango te ki bavanda na bango non sikoyo ntango oza mpe na mutu ye misusu na lopango ye misusu bovanda esika moko akendaka église te me okendaka église bosekaka na ye mpe bosololaka na ye mpe omoni teke yo oketondisa ba parce que osala eloko te peut-être omona ye misusu comportement na yo ezo atire etake prière esala eloko te eke église ye kuta aza malamu koleka yo lelo kisongisongi makasi na église kisongisongi makasi meka kobandelela mba 3 fois ndoko yeba koma bapagano nde baza na église meka kobandelela mba 3 fois elambo deja nalataki yango dimanche oyo nga alataki elamba dimanche mbala moko tokenda olakisa bilamba te tokenda osambela tozongisa no yesu bisika azonga na place na ye toza tema mitema mabe oyina muninga okangela ekanda na motema bingana ye tokotala na te ntango ozoyina muninga bongo yebaki oza mama oza moboti oza mama oza papa lobi bana no bakokola
Muto yina ennemi jiro kangela kanda na motema. Peut-être yé. Aza porte pour na bana na yo alipamboli. Peut-être moi na yé mso oza la boss ya moi na yo. Tant to sala ba rancune. Ndeko mwasi. Ndeko mobali. Tant to sala ba rancune. Loba ke oza la kisita. Loba ke obota raté. Mais soki oza mwasi okobota. Parce que ma pomme nzamba tona tolo eza ba fantaisie te. Il faut aimer ça. Lelo mso sa maman te lobe okoma maman. Mais tant ozo créer ba rando, ozo créer makambo ebele, ozo kangela bana no portes. Kotangisa bana na école riche sopende nini. Eza synonyme ya bana rozala bien te lobby. Eza synonyme te. Avenir à mouteza classe te, avenir à mouteza nzambe. Et à venir à Mouteza Nzambe. Parce que si tu veux bien venir à Mouteza classe, et ça va licencier l'élo, bazo koumba ba pousse. Et ça fait Moutou, a ce diplôme na master, mais azo te quand même sous mikate, a koufepe pauvre. À venir à Moutou, c'est Dieu. Nzambe Mouta komisara Moutou, bisika Moutanigi kokoma. Parce que ceux qui te l'ont bien venir à Mouteza classe, c'est bon, bah on va juste chance à autant à te. Tolobani lipona bango. Ko beta tolo te lokolo otangisa bana na école moko boye, bana nanga lokolo otangisa bango na école bozaka ba millionnaire. Non. Yongo je m'en fous na ba relation, je m'en fous na batu. Non. Nzamba sala kana nzela batu. Batu nyoso. Oza ba rando na bango. Olobisara bango te. Poza la mutu moko oyebi ke na batu na sima nanga. Ya. Bato zala baza na sima na yo. Eza na mbatu pe baza likola bato baza na sima na yo. Esa la ranga pasi omona mutu azo salela azo prétendre liboso batu ke aza tellement saint, mais en réalité sa vie n'a été. Ya surtout ba chrétien. Mi temo to komi nango en tout cas tout mécanon kozong ça est tout mécanon kozong ça est sur la place naie. C'est pas pour rien je suis plaira devant la tombe de Lazare. Mais lelo to le lisa Yesu, je suis plaira à cause de ma comportement na biso to le lisa Yesu. Tango atali tala batu na kufela le kulusu abanzo lela. C'est vis-à-vis de comportement na biso. Mutazo azo sambela, mutema mabe, lokuta, impoli, kindumba, mazo sambela. Qu'aucune église est synonyme à la chrétienté. Il faut être né de nouveau. Muto pena nimeli Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aza mutaba rankinte. Aza mutaba rankinte. Aza muto teke yaba na ling e ona na lingara bangote base na aza mutu yabatu nyoso. La Bible nous dit et c'est na muta ko esa kimia ye no benga mwana nzambe. Soki ndano esa kimia te okoma na mwana nzambe te. En tout cas na lingara bino mingi o ezaka na esa bino ke mama Lolo de retour. Na zongi yo soki ndano s'abonner, s'abonner, aimer, partager, commenter. Nzamba ozanga te ko bakisa ba 1+ na bomo inayo na pisimbo te bino nyoso na lingara bino tellement mingi ay bato bolandaranga na zongi couple Mazel mama Lolo azongi na lingara bino tellement mingi boza ebele. Je vous love. Ciao, bye.